Kimba ndenge bolanda biso tango nyonso na kati ya bwanya na maele on Mvulus Kimba ngalobaki yango ete vouloir ou pas mokilo ekobongwa na kasi kokufa te kasi tozonga bino na kati ya émission tango ya baindo bomo mesano mpona kopesa bino mambi matali l'avenir politique ya mboka Congo oyo tozobenga kwa RDK to pe oyo tozobenga Congo mbanza Congo. Donc na réalité toyebisa bino ka polele ete lelo mokili deje ningani bato bazoyeba esusu te sikani baotya matambe na bango kasi bapoko na biso balakisaki eliki ya solo ete mokili oyo loko ekokufa te bakopesa biso bolamu oyo ya pasi nyonso oyo bango bamonaki. Donc so totali na bozindo tokolobaka ke makambo etali l'avenir politique ya mboka Congo esengeli bato bayeba ete soki lelo bato bakomi bakonzi na kiti ya kibokonzi to mpe na ngwende ya kibokonzi bavandeli kuna c'est que esengeli reconnaître muntu moko oyo alobaki ke bakozala to mpe biso tokozala babengi Mvulus Kimba Mudiantungunu Akialwenga. Mais mpona kobombela bino te tokoloba ngo polele ete nzambe ya bakoko na biso babengi nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela oyo babengi Nzakomba alingaki ekolo na biso Kongo utakala yango abatizaki yango na Kongo oyo babengi lokola mbanza Kongo to mpe Kongo. Elengo bakelo ya batizaki yango na Kongo ya oyo tozobenga lokwa Kongo mpe alobi na mukanda ya un Congolais to mpe mukanda ya un Congois ete Congo azali libanga oyo ekobotaka pe apesi nzete ya force d'attraction na yango babengi yango nzete ya sandia ya Congo pe batie babilembo lokwa ya tadi ya Congo oyo babenga diamant pe oyo tobenga lokola mabende oyo basaeli bamotako babengi lokwa ngengele to pe cuivre pe bakoko na biso babwakaki soyi ya kotya lotomo na nzambe kati na biso ete kongenga katikati ya mokili oyo babengi lokwa Congo ekokufaka te kasi ekobanda kobongwana ya sika mbala o mbala pe atie elembo ya mbisi na kati ya mai to pe ya matiti na kati ya mai babengi Congo ya sika to pe mbisi ya sika elingo bake vouloir ou pas mokili kobongwana ya sika kasi ekufa te. Mutu asalaki bilembo oyo elakisaki bokasi ya mboka ya biso Congo kombo na ye Koko Panzu dia Congo auti na kati ya descendance ya 5e roi du Congo tobengi Nzinga Nkuvu kuna na royaume Congo yende asalaki yango nde asalaki oyo tobenga lokwa mabende ya kolata ata mpe mpona makambo etali lokwa libala mabende wana ebandeki kosala donc ezalaki babilembo oyo batiaki na lotomo ya kolakisa bokasi ya mboka na biso Congo. Bakoko na biso bazalaki na eliki ya kotonga oyo tobenga lokwa mboka moko ya sika oyo ekoboya mbindo mpe ekoboya masumu. Donc so tobi nzete ya sanda ezali lokola babengi sanda ya Congo ebimisaka verité ya Nzambe. Nzete wana eyebanaki depuis 1551 nde bakoko na biso barapelaki to mpe barapele biso mpona kozongisela biso oyo tobenga lokola lusansu ya continuité de programme seke nde tokende bomokili ekufa te mais continuité moko ezoya kochange makambo nyonso ya mokili elingo bake na 1500 oyo tobenga kino 1501 jusqu'à oyo tozobenga lelo oyo tozalaki lokola na 502e anniversaire ezali force ya attraction ya kozongisela biso oyo tozobenga lokola kilo mpe bokasi na biso etelema ngwi. Elingo lobani na 1500 lelo esali oyo tobenga lokwa 502e anniversaire na le 17 décembre 1663 ndenge mama Nzinga arapelaki ke Congo ezali mboka moko oyo bakoki kolongola kombo te oyo bakolongola kombo bakobimisela elima moko na kombo ya mbengu akozala entre Matadi na Boma masuwa ekoleka te esika oyo tobenga lokwa mbengu azali ata botie tembe mundele soka ye aya na kimia pe aya na botosi ya kotosa bokoko na biso po azwa oyo aza na moposa kasi soka ye na bokeseni nzele ekozala te yango moni koko mbengu atiaki limite frontalière ya kolakisa ke mindele so baye na masuwa lokwa bazwa na moyibi ya misu makasi masuwa wana ekoleka te na port de Chikakasa mwanda mpona ekota na Matadi to pe na banana yango tomonaka lelo banda koko mbengu atia mibeko wana mutu moko te akolongwa mibeko wana ata babengi Yesu akolongola yango te po bapaster bazebele bokende na Matadi bokelongwa mibeko oyo koko mbengu atiaki ke masuwa aveleka ifo bachange bapesa yango mpa mutu mwindu elingo bake masuwa nyonso eyaka so ekomi na port ya Chikakasa banana wa mwanda tokomona ke bachangeaka mondele ifo adepose apesa yango mutu mwindu nde akolekisa yango na parametre ya koko oyo tobenga lokwa mbengu mpona atambola na kimia ya kozwa eloko oyo ye azali na yango posa mpona abongisa eteni na ye biso mpe tobongisa eteni na biso. Donc elingo bake nde koko mbengu atelema kino lelo oyo sujet na ye nano tolobeli yango te
yende azali na oto benga lokwa vengeance ya kotondisa bamai nyonso esengeli bato bayeba elingo bake mpona makambo ya koko mbengu tokolobela ete tozali na matadi kino boma influence ya tourbillon ya 33 shit ya vitesse ya mai kinzuka kino oto benga central ya koko mbengu tokolakisa makambo wana bashiti na ye o babengi lokwa mbengu alobaki ete soki bolandi bokoko te to pe botosi bokoko te akobalula nyonso ça veut dire mbengu pe alobaki ete tina likambo yango génération na biso soki eye to rappeler fête ya Congo na le 17 décembre 1663 ndenge mama Nzinga atiaki maloba to pe atikaki maloba ete na bundi pendant 26 ans bo rappeler kombo wana pe boyeba nzete ya Sandia ya Congo pona lokumu eya ça veut dire lokumu ko yaso to reconnaître ba koko to établir makam na bango nyonso tala na 87 ans o ngai Nzinga na sali na tiki pouvoir wana ba koko ba pesa bino yango elingolo bani elingolo ba ete le 17 décembre 2015 et cause à la fête ya Congo comme autres benga le 515e anniversaire ya mboka Congo mais le 17 décembre 2016 ils allaient fête munene ya Congo ba bengi 516e anniversaire banda mama ko Nzinga apesaka kombo yango donc ba ke fête wana ya Congo et cause na repa na yango mais pendant que na mbangu to ko ba ete ba makambo tout bato baza ba question bobomba ba question là to décortiquer en la langue mais siko to sa synthèse générale ya bolakisa otozo benga lokola bwanya na maele bakoko na biso éthique la comme CV pona makambo amwe tozo kende bokomona yango liboso na bongola meso mwene likambo ya prophétie ya Mbuluzi Kimbangu sur l'avenir politique ya mokili ezalaki na lolenge ya kozongisela mutu moindo ngwende ya kibokonzi na ye pona abongisa mokili na ndenge ya malamu na tina ete totambola na réalité ya Nzambe babengi yango la paix dans le monde dans la paix kasi ezali na lolenge oyo bato bazali kolobela te pamba te ebele bazali koluka corruption basusu bazali déjà corrompi basusu pe bazali oyo tobengi lokwa bapuku mununi mpona koexploiter kasi bazangi continuité de programme ya vive voix ya parole prophétique oyo eye na détermination ya makambo nyonso prophétie oyo tomonaka ezali limité yango bato nyonso wana basuki kaka na oyo tobenga lokwa 4e position nzokande makambo ekei ti na 23e position ya réalité ya 23 so ya mutu mwindu to pe oyo tobenga lokola ba table d'alliance bantu Mbuluzi Kimbangu alobelaki makambo oyo nyonso par rapport ya vitesse ya époque variation des esprits pe accès à temps ezali mpona changement pe oyo tobenga lokwa évolution pe égalité ya bato nyonso apesaki prophétie na ye na réalité ya kaye en charge pamba te apesaki définition nette ya parcours ya monde 1 alobaki ke mikolo ezali koya kokomona mokonzi ya liboso akoya na mboka Congo premier président akozala l'homme doux pe yende akozala mpona kolakisa oyo tobenga lokwa sens ya révolution na biso loposo moindo deuxième président balobaki akoumela mingi pe akoya na oyo tobenga lokwa protection d'amour na biso pe trahison troisième position président balobaki akoumela te kasi akolakisa biso oyo tobenga lokwa valeur ya bomoto na biso to pona to konza mokili mobimba tomonaki ayaki asalaki service national pona kolakisaki Congo akodépendre te kasi akolesa monde entier ça veut dire na kati ya makambo etali 4e président balobaki akozala elenge so tomoni elenge na ye boyebake makambo ebandi bitumbe bandi mpona tokesiko na point final seke na 4e président oyo tozomona lelo oyo balobi akozala elenge yende akomema procès ya jugement yango tomoni papa Kabila le père to pe Laurent Désiré Kabila aboyaki kokopere na bamindele mpona exploitation na bango ezali na kimoyibi pe batiaki ye pression ya koboma ye kasi mwana na ye oyo ye alobi kazali mwana ya mokonzi na biso ça veut dire aboyi makambo wana nyonso pe asigné baouverture tout ke bozwa nyonso me boya seke akobenda bato wana nyonso bakoya kokutana na sombele suka bisanga ya Mbuluzi Kimbangu puisque final eza kuna na mboka na biso babengi Mbanza to pe babengi Kinshasa 5e président akoya na évolution ya nouvel ordre mondial pona ko approuver oyo tobenga lokwa présence ya bakoko na biso pona oyo tobenga lokwa accomplissement ya maloba ya basakoli na biso loposo moindo 6e président akoya na établissement ya baloi fondamentaux ya kogérer monde pona kolakisa capacité ya bakoko na biso vis-à-vis ya responsabilité oyo Nzambe apesaki bango
7e président akoya na conclusion finale ya continuité de programme to pe ya continuité de parcours pour na kolakisa polele te cahier en charge ezali na continuité ya kino sukate yango nde otobenga lokwa poumon ya souffle ya monde ba o bakoya na sima donc bakonto bakoya sous na sima ya 7e président bazali na accomplissement ya continuité ya programme ya kotombola lokumu ya ekolo pe mokili mobimba pona évolution topé otobenga lokola développement ya cahier en charge le 29 7e mois 1952 kuna na mboka otobengi lowa Mvulus Kimbangu abimaki na nzoto en physique abimelaki otobenga mama Mikala Mandombe abimelaki papa Emile Zola pe abimelaki papa Mayangi na nzoto alataki costume pe avandaki na bango pendant 7 jours pe alakaki bango kibokonzi ya papa Kasavu pe lipanda ya mboka Kongo pe